Moto vraiment oyo a formé un théâtre. Aïe, soit qui a eu une chance à web dans ma caste Shaggy, en tout cas mon leader. Moi na maman Mbale Osombo depuis ba Congo, depuis ba Kinshasa. Tant na matin na joie, même le président Alpha na président Mbale Osombo a seka na yebango à l'époque. Eh, de biso nyo se babor na. Bien nyo se babor na ngai na l'église chaque jour bolela kaya ya ko bala biso. Yango ya tinile kina ya balabine. En Afrique, même na Congo, même en Angola, vous avez des moyens de soutenir les artistes et produire les artistes. En Angola, je vous assure, tous avez des talents, tous avez des talentueux, des talentueuses, et belle et vraiment, les parents, les beauté, les Etienne. Merci mingi tamé na président Ibouba. Nandenga bengi singai. Comme on a leader Ibouba, l'esprit supérieur. Alors, il faut que les films et puis je n'ai pas beaucoup de besserie à ma monnaie au sol en oboe. Tu as pas comparé un film nigérien. Parce que je suis le président, il y a groupe Nouvelle Vision, il y a leader Ibouba. Obina Kawapi, awa, na présence nani, et c'est awa, j'ai présence njan. On joue à peine normal, on joue à peine normal. Quand on est dans Zalaka, les pays on a joué là. Merci na ba soutien, lokola ba Armando Vuiti le full boss, n'engage général belga d'abord à chef couté mon fall malé. Mama de Mbale Osombo ya Fredi Ngabe Mbale Osombo, linyo kwa tembe Queen Mada, balobi yende nzambe ya makambo ngo. Merci Susuna AV pour espace vraiment tozabo espace à Kitoko Boé. Et pas président Armando Vuiti. Mais le seul groupe à théâtre où voyagé trop en 2019 faisant Nouvelle Vision, tout le monde aille bien. Tous les artistes et tous les leaders aillent bien. C'est le groupe théâtre dans la Nouvelle Vision en 2017. Moni art. Bisous à tous les pétants, trop na art. Mauvais souvenir les affaires. Nous avons pêché Kabino conseil pour nous pas pour une gagne Botibino. Luanda et puis na Petangol, au bateki film c'est des chers. Et ça Nouvelle Vision pour la vidéo ça. Né mo lo ba TV za radio te. So comprendre ba image zo ko mona to benga ba ba soma ba CD ba 10 000. Pour Angola to na ba sala musique ba clanti ko za mais so mutabeta Alvalade au santé za peso. Donc Nouvelle Vision to soit chance yo soit production Alvalade. Ya ki bobete ki pe bo finga ki. Babi basinyo so bazali babor na ngai. Lokola yopoza bon nangai. Mon théâtre tout ça n'angolais est pas si fort. Les est pas si tout ça on a manque à producteur. Beaucoup nous tambola par-ci par-là pour nous tenir sur Atabino Missa plutôt nous tenir sur Atabino Miss. Bon, groupe Nouvelle Vision, on a 3 ans tout ça déjà, on a des films autres salés et comme na Luanda. Film à Liboso, tout ça, comme bien bande de sur merci bande de sur la participer qui puis invité dans les qui papa Makaya. On comprend tout les là-bas producteurs, Netiba Boss Brother, TV, Veyo Lingabilo Royo, ba film ya danser ça na biso soki au moni kaye to bimisa okuta 1,7 million quelques pièces. Soit au raté intégralité na YouTube. Alors ne t'en faites pas. L'anabiso na Brother TV donc na bande livre na sani na oya munene oyo caché na Congo awa na Angola. Alors au rejoint ba intégralité à l'émission autoza ko sala. Alors to profitez vraiment to payer ça un grand merci et salutations na boss Brother TV. Balobi ba chaîne ya pata punya ba baba TV ba pata punya ya et comme trop tropicana et comme ebele mais ko sa bungalo te faut ebela balobi pona olanda pena masolo ngo faut ya pena na www.ultimaora.com balobi wana pena idéologie ya yemo ingénieur trido bolanda ba masolo vrai net bozu biso ba les phénomènes et so ba les rois de rire balobi www Angola dans ultimaora.com il y a un ingénieur
Bravo Trido donc yende akangi masolo émission oyo eza ya pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi. Seja bem-vindo Angola, seja bem-vindo para ti Angola com o vosso irmão Yannick Malongo. Hoje estamos aqui de novo, um novo número desse programa em para ti Angola. Mbote mingi na bainos obakolanda biso tous les chers téléspectateurs, totondi bino botondi nanzela na sima na caméra, topesi mbote na ingénieur Bravo Liso Banzame. Alors lelo tokuta na bino lisusu na émission para ti Angola avec ndeko na bino Yannick Malongo toyaki awa na Trangol, précisément na bar Luania et pas le full boss Armando Fouti. Tu y a qui solo là na bande qu'on a biso ya groupe théâtral mais TVza Radio T comme tu ibsa kabino d'habitude que TVza Radio T mais ne qu'on a biso za pemeni to ko menga ko zoe pe to tunae à se présenter na bino ba téléspectateurs au bazar ko na biso tout de suite. Merci. Mbote. Ouais, Mbote pena, Mbote bonjour. Mais premièrement Oko se présenter na tous les téléspectateurs au bazola na biso na prati Angola Outumaora. Est-ce qu'on koloba kombo na yo et puis kombo ya groupe Salaka et puis groupe Zawadi. Ah merci na bande ronya sabalanda Angola Outumaora ingénieur Bravo en tout cas merci pour na ko raisonner susu ko yamba leader Ibuba ainsi que groupe Nouvelle Vision. Ndeka na loba kombo na ngai leader Ibuba l'esprit supérieur. Leader Ibuba l'esprit supérieur. Moi na maman Mbale Osombo depuis ba Congo depuis ba Kinshasa kombo ya groupe ya théâtre oyo naso kambalelo na bande nyonso oyo baleki leki awa et puis ba sebe interview groupe théâtral Nouvelle Vision de tolo bana portugais Nova Vision. Merci à tous les chers téléspectateurs, Toza toujours Kokoba Lelo na Negonabiso oyo artiste et comédien, Toyambi Lelo abengami na kombo ya Ibuba Ramazani. Ibuba Ramazani, est-ce que Toriko solo na mo muke pona ba fan oyo ba kolanda yo directement na TV Angola Outumaora News s'il vous plaît. Vraiment naza disponible na ba question so obo tuna pona répondre. Est-ce que artiste Ibuba premièrement le vrai nom il y a artiste Ibuba non biologique ezana wa esala nga plaisir fort comme moi tant na yoka ngo tant ngamona mibenga ngo namona directement merci na maman nanga Ani Diambo maman Ani Diambo balobi yo vraiment oleki ba maman nyonso mokili ainsi que papa na ngai kapa ya muzela vrai nom na ngai o ba parents na nga ba botelinga eza Etienne pourquoi Etienne boye bango na mikolo koya vrai nom na nga eza Etienne. Mais artiste Ibuba, j'espère que les téléspectateurs fidèles au Bazakola Nabiso va comprendre comment nayo oyo papa ba parents ba pesa yo mais les autres toujours solo la nayo na makambo etali don artistique nayo et puis to go solo la pona musala oyo za go sala ya théâtre. Est-ce que ko ibisa biso obanda musala oyo wapi et sika nini pe na groupe nini pe nani a format Ibuba Ramazani. Ouais, merci na question. Na bandi théâtre na Congo précisément na Kinshasa na quartier 1 na Njili. Quartier 1 na Njili mutu vraiment oyo a formé nga na théâtre aizwa ki azui na no chance ya weba na makaste Shaggy en tout cas mon leader Shaggy na raisonner sous battant on a vraiment merci na yo mais ils na groupe oyo yaki kopesa nga ampleur c'est-à-dire na yebana na koma na moi 4-5 fans ke balandi pe na TV bwaki bango yepe bozwi moi ninga to bago artiste aliaka na musana ye lepe moi $20 $10 na musana nga ezalaki na groupe la mama de Mbale Osombo que je salue mon président la mama de Mbale Osombo ya Fredi Ngabe Mbale Osombo linyo kwa tembe Queen Mada balobi yende nzambe ya makambo hein mon président merci. Merci chers téléspectateurs, toko profiter vraiment le col à Tozako solo là. Na artiste Ibuba toko pesa mbote mingi na le boss Bokungu Chafouin, to pesi mbote na DJ Mawete Junior. DJ Junior Mawete to pesi mbote pa na yo. Alors artiste Ibuba, rôle nini oyo yo osalaka na théâtre s'il vous plaît. Ouais, na théâtre vraiment na formation na Zwaka
na groupe mo les sept de film on a autre ya Shaggy et puis tant on a longo on a pas mal de formation ba chef nanga Kao debout et puis Brifi la merveille que je salue les loyer on a vraiment bien tantine Linda veut dire yende makambo les lo kangi rôle nyonso ya ça qui PDT au bâtiment ça va confondre ya ça la qui moi si chef nanga Brifi chef nanga Kao debout merci na formation bo bakisa ki to bo pesa ki songai na théâtre na zana rôle te o elemba nanga na sala ka nyonso na joueur classique na joueur tonalité na joueur PD donc na joueur rôle nyonso oyo batyenga na théâtre to na scène donc na sala vraiment rôle nyonso mais rôle base na ngai o lelo sala ke na ngola pe simba to batu ba comprendre ngo eza tonalité na joueur vraiment tonalité na joueur papa. Bon, dès que tu as eu ça, filet téléspectateur, ingénieur bravo derrière la caméra, Aebiango, Lisa Banzambe. Est-ce que vous avez salamé le logo s'il vous plaît parce que tu es à la télévision et ça radio T, bah téléspectateur peut pas moins satisfait s'il vous plaît. Ouais, vraiment en tout cas merci pour na oyo na kolongo le chapeau pour bandeko nyonso negro sinyama l'équipe propre ya Gage Fabiolos na Congo. Les seli mutashobeta afro Congo akangi Congo akangi mukili ayebi yango parti kuna ya Panama na poto président nga Shaggy Rodriguez Vuvu ayebi makamna lingina loba staff le capitole ba comprendre déjà que nini papa ibu balinga loba vraiment bandeko ndenge bosola nga TV za radio te vraiment li solo na kobeta kaka ya muke yaya bolanda li solo malamu batu nyonso na mukili toyebi balobaka ngo bien ke oti na mukili batu bayembaka bêtise ezaka ba musicien ya nzam ya mukili nzoka ngai lobi ezalaki dimanche na vandi na landi banzembo ya musicien nzambe na comprendre ke bango mpe bayemba ba bêtise na prouve ngo na prouve bana poto bozola nanga negro sinyama landa makambo na lingina loba muto liboso ayemba bêtise na musicien mukili ya nzambe ezali Moïse Matuta. Moïse Matuta asali générique ayembi ne bien ma komi na 4-4 atie bêtise ba mama na ngai natuna bino motuna tuna bana na nzambe natuna bino motuna obinaka wapi awa na présence nani ese awa ja présence nzambe awa mbala moko Marie Misamu ava kufa lobite ndenge nini Moïse Matuta akoye koyemba bêtise mona mbala nga mona mwasi pe fona yemba be mbala moko Marie Misamu esika zalaki akota ka studio te akoti akena studio abandi koyemba ayembi na ye bien akomi na 4-4 abandi ko loba bêtise c'est aussi chez le capé chez des bruits tango Moïse la capé tango muti jedi moi si na mobali ye likolo pe na se ba nini moi si na mobali likolo pe na se ba nini eza bêtise te eza bêtise mbala moko certida oyo zaka na Moïse mbi alobi te lokola ser nanga yaya nanga Marie Misamu ayembaki bêtise nga pe fona yemba be bêtise mbala moko ke studio yoka certida sika zalaki ilokwa motuya oyo bato bakufelaka tala Yesu ndimi kotiango kati nanga eza bêtise te po soko lobi batu na français homme eza mobali te siko lobi batu bakufelaka Yesu ndimi tiango pananga yeza mona mwasi eloko ni bachapane homme bali bakufelaka eza bêtise en tout cas merci ne bande konyo sobolandi émission je continue ingénieur Vabo merci na ebi que tozanan. Merci à tous les chers téléspectateurs. Merci na bainyoso oyo bazuli baku bazakolanda biso na Angola Outmaora News elongo na ingénieur bravo et un grand merci surtout na bandeko nyonso ya Belgique, bandeko nyonso ya Paris, bandeko nyonso ya France et surtout bandeko ya États-Unis d'Amérique, pourquoi pas Chine. Pe mokili mobimba bay oyo bakolanda biso toza kokoba na bino na mokolo na lelo na artiste na bandi bouti koyoka ndenge artiste ayebi ko pesa bino makambo po bosepela mais artiste mais pourquoi oponaka ka identité ya Kikokoba oponaka ka identité ya Mobange mais yoza très jeune pourquoi est-ce que tu peux expliquer na ba téléspectateurs o baza kolanda biso na prati Angola. Bon, moni question tuninga za maman na question za bien na CP na question wana
Et c'est un gars pour nous qui moni balobi art c'est l'œuvre de l'esprit. Art est vraiment il y a esprit. C'est-à-dire tant on a ça le théâtre par exemple un rôle moins classique. Pendant la répétition de tout ça, il y a maman Mbale sont beaucoup de monde les Nyoko Tembe, maman cinquantenaire de to bien araye. Et ça qui n'a pas tant morbo, avec tout ça là départ moi salamaki ya ba papa ya tonalité et belé. Et tout ça qui vraiment moi bé cité, mais et ça qui me fait na ba ndé konde to ba salagi na lingala qui me na portugais bien en fait. Et ça qui me fait ya ba papa tonalité. Tant que artiste na zagwana na répétition na improvisation na mata na banda ko jouer na bandi ko jouer tonalité tout le monde azaki wana ba chef na nganya so ba apprécier ngo et bazo même téléphone ba benga présent ba le mamna lo ba TV ba ko sarate président chef na nga briefi ayebi chief kao debu ayebi bango ba to ba benga président ba le son ba bisie pecho yo azam musique et puis à l'époque na groupe ba le son ngamo kam na zaimo na muke tout le monde va ba ser na nga ba mso ba v donc ngamo na zaimo muke me ba bengi président ba bi azam musique président bi na roya répétition vendredi na mona tonalité ça et puis président ya et ceux qui na boss na te ba yakana président Alpha bayakana Alpha on est déjà en pleine ba matanga ya lokuli on a lokuli aucho kufa bayana Alpha bafana répétition président bi non brief bon ma tsana no petso na bobenga ki ya sala oh boye bisenga wana tangu na matana joie même le président Alpha na président Balosombo a seka na yebango à l'époque Alpha ya tina sene sanga zara akabelanga 600 francs soit na bossé 600 francs ba 700 francs congolais et puis ici na groupe ba chef na ngabi bo garder moi no bien c'est un talentueux et puis ça na ba talent mo pané za mystique c'est pour encadrer lobby a ozala un bon artiste et puis lelo malobai vena ngai président na ngai papa na ngai aloba ki Alpha lelo ekokisami na osala honneur il y a art dramatique et puis il y a théâtre na ndenge Angola et puis na Luanda précisément. Merci tous les chers téléspectateurs na Banzi boza koyoka ndenge artiste na bino ya Petrangol surtout azako s'exprimer liboso ya caméra ya ingénieur bravo Angola Outmaora News. Mais tous les chers téléspectateurs to bosani ko yebisa bino te toujours bo abonner massivement na chaîne na bino ezali Angola Outmaora TV. N'oubliez pas aussi ya ko pesa information pe na moto ayebite azala toujours abonné na Angola Outmaora News. Merci to pesi mbote mingi na bay o bakozali bakwa kolanda biso lokola les boss Diego Battery to pesi mbote na Alain Visor Gaz na Gaz et surtout to zongi gaga toujours na DJ Junior Mawete. Merci beaucoup. Mais artiste, est-ce que vous avez biso tanini et puis combien de temps déjà il y a existence, il y a groupe nayo na kati ya Angola s'il vous plaît? Ouais, groupe Nouvelle Vision na Saliango, on a créé Ango na le 25 mai 2017. C'est le groupe théâtre na Nouvelle Vision en 2017 et le déjà na aucun débat 3 ans. Et puis na 3 ans on a merci na ba soutien lokola ba Armando Vuit le full boss ndenge Junior Belga d'abord à chef côté mon fall malelo pe ezapeka ka moko ba information na pe Sabino Junior Belga c'est un musicien congolais diaspora azo sa la carrière na ye musicale na Angola précisément na Luanda abimi meilleur artiste diaspora 2019 2020 na Ndulawa donc merci bravo na yo artiste toujours courage Armando Vuit baza parmi bateau baché bapo ya makasi le groupe sali 3 ans et puis tout ça ba Eve trop vraiment so pe bocha ba image wana et ça la bien tu voyager trop, tu sais la production trop. Donc Bokenda peu la production ils en a ba province par-ci par-là. Oui mais combien de provinces déjà aussi pour fréquenter? Mais le seul groupe à théâtre où voyager trop en 2019 faisant Nouvelle Vision tout le monde aille bien go. Tous les artistes et tous les leaders ba bien go. On est sans polémique. Nazara na besoin de polémique était na musala na sala et puis na ba collègue na nganyos ba leader tout comme ba artiste. Mais ça la vérité on a le seul groupe en 2019 où voyager trop. Tu as eu chance de Libanda et Afrique, mais tu as eu chance de voyager trop province à partir d'Angola. Tu as eu 3 fois. Et puis tu as voyagé, on a des personnes, senti l'idée qu'il y a 12-15 personnes dans un groupe. Tu comprends? Tu as voyagé 2 fois Wambo, 1 fois Benguela,
mbala moko wa Congo merci na mutunanga benga ngana wa Congo ndenge nga tolobaka yaza boss les jeunes boss donc merci na yo donc yende makambo na yebi na ozonga lisu wana kalate na wa Congo na mouvement ma nouvelle vision ba olinga vraiment tozonga wana epa ya les boss Jérémy Lelo le boss Jérémy Lelo babi wa Congo na maboko po yone makambo to so wana groupe nouvelle vision okomona susu ba Nicky Miel sonnerie vie de l'Ouest d'Angola akomona le susu ba Meche 30 ba Fatie Denda nenga mesana ba Latin donc to sala wana ba Mobutu ba Kadogo to ya to pesa sumambo merci na le boss Jérémy Lelo pona nengo bengisa groupe nouvelle vision merci na robosa na tena mutu pa bengisa ngai susu groupe na ngai na bengela balobi président Jiva Laker ensemble na merci artiste. Est-ce que Oroki Koyeb Sabiso film nini déjà ou c'est réalisé sur ça où ils allaient déjà na marché ou soit na YouTube ou soit dans tous les réseaux sociaux aussi. Ouais, groupe Nouvelle Vision na 3 ans tout ça déjà na des films auto sali était comme na Luanda film à Liboso tout ça comme bien bande connaissance merci bande connaissance va participer qui puis invité na ngeza qui papa Makaya merci mon vieux mon président na invitation na ngo répondre ko ya ko jouer et puis au joueur qui temps opessivement bomita na yo na répondre na rôle wana et cela qui bien film était comme qui puis ezalaki vraiment na actualité makasi et maintenant film oyo asuka to côté kana wambo oyo président ngai Shaggy Rodriguez vous président nouvelle vision ache ba poyo ya makasi et puis ba contribution ya makasi titre nango ezalaki été ya biso eza film moko cartonné même na Luanda même na ba province auto tekango merci na bande konyo sope ba participer ki wana merci na KD l'artiste est puissant mon pote mon frère pour na nengo répondre à une invitation merci aussi à Fatie Denda balobi soko tali film wana et puis je ne bobo tchaka besri ya ba makambo neto solango boye taka ba mo comparer na film nigérien pour niveau ya ba travail ba ndeko to zakana bango ba collègue na nga ya groupe na biso ba tchaki wana mezaki dégâts wambo bazo senga ti siko suite à film mais ezaki dégâts et puis tout ça qui fantasy ya film to eko ceux qui sont na Luanda donc na rolo baté laisser le groupe mais na mi beti to lokaka kepo toza parmi po bato ba témoignage ça la ki to ba non ibu bomoni nouvelle vision vraiment parmi ba film belé bimi na Luanda et puis na Petangol o ba teki film c'est des cher eza nouvelle vision po ba vidéo eza ne yo moko lo ba TV za radio te so comprendre ba image zo komona to benga bato ba somba ba CD ba 10000 merci na Ige Kunga somba CD ya 5000 kwanza 10 CD na 10 000 vidéos eza et relaxa Nera Junior Belgada Lobara en tout cas merci sous na staff les Capitol bango bazaki ba organisateur o ba saisa biso makambo wana merci aussi na staff Open World président José président Christian président Lino Simangol ya za bureau ya kati ya palais donc merci na ba po sala ki po mamango le ka bien donc et que naf makitoko merci na artiste et comédien Ibou Bazara na ndenge vraiment au respecta qui invitation na biso pelelo oza ko pesa explication na ba téléspectateur mais na ndenge yebi ko expliquer groupe na yo ndenge o expliquer film ndenge salaki alors to ko occasion to landa ba élément oyo et pesa maki ba acteur ya groupe Top Vision Nouvelle Vision ba Jacques pe maloba liboso ya micro ya Outmaora reportage eleka ki na nzela ya présence Aigle Noir Bolanda ndenge balundeko balobaki tolanda et là vraiment qui côté la groupe théâtral il y a Nouvelle Vision il y a Papa Ibouba sans plus tarder tozo solana ba artère na yimo komoko ba yebisa biso oyo bazanga ko yebisa biso sali papa. Ouais, sali vraiment, sali na Angola mobimba, mokili mobimba, batuto balandara Angola Outmaora, salam na bino vraiment. Papa to moni on va artère ya groupe Nouvelle Vision, comment on a ni? Ouais, this is Mr. Macron, en anglais quoi, donc Monsieur Macron en français, na chara vraiment ya président ya France quoi. Au sali combien de temps na kata groupe ya Nouvelle Vision de Papa Ibouba? La Nouvelle Vision, vraiment, pour nous à la France, on a vraiment 3 ans, si je ne m'abuse pas. À 3 ans. Au joueur rôle ni na katia groupe. Un joueur normal, classique. Au joueur normal, classique. Au ça les sommes le moins mouké. Ouais, bilo raison na belé, mais yo senga ya mouké quoi. Ouais, bandeko, to bandé sumo te na bilo te boali.
lelo vana tonga va vana ya boye na ya répétition na vana yiga na TV bo na fungol TV na hôtel la TV na hôtel siko catch américain bande hôtel na sentiment ya catch américain et c'est pas signé lo mo bébé pas ba catch américain oyo ka komba catch américain Randy Orton hôtel boye Ric Flair hôtel boye Triple H catch wane sili na ko changer ka chaîne na ko na chaîne na Congo boye catch ba congolais bande ko pesinga la posa ko banga yoka ko mona ya catch ya congolais zo bunda masoko pete bande ko boli misangai oyoka mususu et pesinga posa ko kanga TV Sibolite ya yango wana ouais ba dédicace nanga nanu vraiment na singa nanu merci vraiment nanu na leader Ibuba na singa sou merci na Junior Belgado Papa le Valade merci sous na AV pour espace vraiment tozabo espace à kitoko boye et pas ya président Armando Vuti na singa vraiment merci ba dédicace nous sous qui n'est pas maman nanga Sophie mon boss Cristiano na Petrangol bana wambo Petrangol Gisat angola otimaora binotu na moni bino kitoko. Merci. Kombo na pena amoureuse Laton le abengela na groupe Laton. Oui, papa Laton, ça lui combien de temps dans ta groupe et à Nouvelle Vision? Bon, à Nouvelle Vision on salara inane. On coupe ça pena inane kalamini qui na groupe. On sala inane na ta groupe et à Nouvelle Vision. Bon, et là qu'on est vraiment yo sala na ta groupe rôle ni yo jouaka. Bon, on joue à peine normal, on joue à peine normal. Quand on est dans Zalaka, on est plus on a joué là. Merci. Moi, je suis na bateau ba soutenir quoi. Te ba mote penezali, non pesa na mote non pas président na no Ibuba. Azawa na yo kangai non pesa mote na groupe Mumba Nouvelle Vision na pesa ba mote na famille Chimanga. Na famille nyonso bana to awambo na pesi bino mbote c'est bon merci non pour na pena espace tozali na kati abo mo tozali na pas AV Armando Vuti Luandina yango pena na kati obo mo na pena donc fraîcheur kitoko mambutu kitoko AV Armando Vuti kombo na ngapendeza papa Bilengi osali déjà combien de temps na kati ya groupe ya Nouvelle Vision donc ngapenda do na mintu pena na kula zana mpaya nous allons visiter le groupe, mais nous allons aller. Ok, au joueur à rôle ni na katia groupe. On a d'abord papa tonalité. On a papa tonalité. Et quand ça le somme le remora mki donc nous papa tonalité de bico bokanga biso mingi ba pandi quoi. T'es problème mais ça t'es non c'est plus ça là. Bon. Tala tindenga ne sa kubenga kabino. En plus tindenga bufuandi. Ngai ngani za upesa kabino conseil po ne papa po ngana boti bino lelo tala ndengane fo andisi bino po ngana bota kibino mama na bino kufyao tala pasi ngana za kumoni sa aw paso ngana za kumona pona boku la bino souffrance ngana za ku souffrance awa busaba no ngana boti en plus na linga kabino mingi pena kulinga kaka bino mingi busaba na ngai conseil yo papa za upesa fo buyo kaka yango mingi akuloba isate ona talaki na posa kuloba na bino yango wana baby merci na Mando Fuit merci mingi tamena président Ibuba na ndenga bengi singai esenga penda bien makasi na sepeli merci mingi na bande kulanga balinga papa Bilengi don azali pona bino na sepeli sabino merci. Boa tarde maman princesse. Comment on a papa? Comment on a Shaggy Rodriguez et vous autrement appelé Paikilo, comme maman Élisée Maswanga Pesangai. Donc, ça fait combien de temps dans ta groupe et la Nouvelle Vision de Papa Ibuba? On a doyen. De la on va tenter. Donc, Bisso ba fondateur, Bisso Tobana maman parce que je suis le président, il y a groupe Nouvelle Vision, il y a leader Ibuba. OK papa, aujourd'hui Carole ni na ta groupe. Bon, on a zaté le gars de coronavirus, c'est que Koti Bangonga Bazara n'est si comme côté, on a partout. Donc rôle union sur Pesanga, on joué normal. OK, on fait le somme le roman qui est tellement extrêmement raté mon. Tala, maladie comme belé na moka. Milo baba nanga. Na lingate boko mutambola par-ci par-là pour mutu nyonso atia bino misapi to mutu do atia bino misu. Nana posa na bino boza bana o nga na lingi. Donc il faut botambola malembe.
malembe nzambe apambola bino. Et puis en plus daza ba mai ya vie na nga. Vieni nwana. Oyoka yega. Mais toyoka pe. Oyoka ye. Question na me réponse après. Question na me réponse après Papa Domingo. Koko na nga vie na nga. Bana na ngai. Ndenge na zaliawa. Na zane sengu ya kumona bino ndenge buza kukola. Isengu nyonso ya koko ezalaka ntango ezokomona bana na ye. Yango wana nzambe yapambula bino bokoma batu bokoma lokola papa ibuba ndenge yasalaka makambo na ye. Donc vous comprenez? Donc tokendaka nyonso. Merci. Quelques dédicaces na bato basoutenaka. Na pesi nano mbote na ngai pa boss Armando Vuiti ou apesi biso sika oyo. Nazo pesa mbote na ngai epa mama wa botinga Elise Maswangi parce que aza numéro 1 ou soutenaka nga. Na pesi mbote pa papa na ngai Pedro Maswangi. Donc yesika ozali ba mbote trop ya papa. Leader Ibuba soutenaka nga makasi, mageto za leader na nga me soutenaka nga. Niki Mielis yekuta komisa ngati pa pasteur na bango tolia mbwengi tolia makayabu mbinzo. Donc il a tomé sur mbote zali staff open world les Capitole garçon Zara azala toujours na number 1 Rodrigue Chara de ba mbote place bozali na bo sanité mtasala ngana lata kitoko boye nazala ndenge naza Fatima Denda la sirène donc triple jambe avancé donc yende pena sali que Charlie Rodriguez a télé manenga zaboy. Donc mot de la fin na ngezali nzambe apambola mutu nyonso azana ebola oyo ezotungisa mboka coronavirus. Le sika nyonso mutu nyonso azwaki maladie oyo abika na kombo na Yesu et puis batu tout bazana ba hôpital donc na souhaité bino ba bonne guérison bo bika. Ya spécial les apona bango yango wana. Merci beaucoup. Comment on a Mobutu. Au sali combien de temps dans la groupe Nouvelle Vision de Papa Ibuba? Dans la Nouvelle Vision vraiment bon, non on a reçu un moitié. Pas leader Ibuba non on a reçu vraiment un moitié. Donc on a joué à rôle ni dans la groupe. Donc on a joué à rôle à monter. On joue à rôle à monter est-ce que on fait le extrait au monde? Ouais, pourquoi pas. Nazali leki ya Yaya mtatindinga inana kati ya Luanda. Yaya kibobete kipe bofinga kiye. Babi basinyo so bazali ba borna ngai. Lokola yopoza borna ngai. Te bon pour na biso ba journaliste lobi nini. Pour na bino ba journaliste. Na sepela kamingi. Mais musala na bino bokufa kamingi mingi na poison. Yaya tindinga ipo bobika na maladie ya poison. Musala na silo kufa mingi na ba poison na sa kufa na poison. Base ebele. Tuna lide ibuba ko yebisa yo. Yopo zabor nangai. Ngana zabor na o. Oui, au zabor nangai. De biso nyoso babor na o. Bino nyoso babor nangai. Na église chaque jour bolela kaya ya ko bala biso. Yango ya tinile kina ya bala bin. Boza babor nangai. Merci vraiment, merci. Monde de la fin pour na moi ba dédicace na ba toi soutenir quoi. Ouais, vraiment ba première dédicace na ngai pas leader Ibuba. Ba dédicace na ngai pas ya de loin donc ba bia de loin. La dédicace c'est pas maman Botinga Mimi, ma dédicace c'est pas un groupe WhatsApp vitesse AG, papa Kanga maman, ma dédicace c'est à Suka Pena en Europe c'est pas ya boss Armando. Donc la dédicace c'est na moi na babi qui princesse si tu parent de Yemoko, moi na Suka validé. Moi na Suka Pena ba journaliste donc le sac ba Mobutu. Merci beaucoup, merci. On est allé vraiment reportage na biso ya haute maora donc ngamoko ya bino ya kasi ya ndako princesse aigle noir que la force qui écrase donc on est allé vraiment quelques interviews ya Bartus ya leader Ibuba. Merci na ndenge touti kolanda image na nzela ya ndeko na biso princesse na reportage oyo touti koyoka ba artiste ya Nouvelle Vision oyo ezali groupe théâtral na kati Angola mais tokozonga epa ya leader Ibuba mais leader Ibuba oumeli pe na Angola je crois est-ce que bon souvenir na mauvais souvenir au tikala nango na kati Angola na ndenge zo vivre boye na ndenge osala rapé carrière na yo état que comédien est-ce que ko yebisa biso nini ya malamu oyo etikala yo pe nini ya mabe oyo etikala yo s'il vous plaît? Ouais, merci ba question vraiment salanga mawa ba question ndé salanga mawa pour moni art biso to jipe temps trop na art ba mauvais souvenir les affaires
biso souffrir fort pas vemba le vraiment sentir que longo de njile longo ben njile répéter bandaka 10h juste de social au comique à 10h30 bachi on a moyo wana na zano to répéter croisement itaga bokasa et puis itaga ngamo beba fulangenge ba ba ebiango bakino ba comprendre déjà sentir bena ba bimiso chose na zandu mais ba bimiso wana na moyo telemi na moyo pour répétition retard à 30 minutes et puis na yeba sous mauvais souvenir ya makasi na monde art na rata voyage mo ezala important pour ngai na groupe kaka ya la mama de Mbalo Sombo tout le monde a compris ça qui m'a bien mais le long normalement les écarts ba formation pe Mbalo ando pe sabiso mais na nenge ya Angola ba mauvais souvenir pesa moi trop mon théâtre tout ça na Angola c'est pas si fort c'est pas si tout ça on a manque ba producteur famelo na ninga pe na bete la c'était place wana ba producteur na biso bana poto bana ya par-ci par-là bozara na même en Afrique même na Congo même en Angola bozana ba moyen o ya soutenir ba artiste et produit ba artiste na Angola je vous assure tout ça na ba talent tout ça na ba talentueux ba talentueuse et belé so tellement ba film mo biso moto forcer na ba propre effort na biso au monde lokola ndeti un jeune lokola Shaggy Rodriguez Vouv un jeune assez responsable mais assez permettre aux moyens na ye aboma même ndako na nzala ye mokami boma même kolata na ndenga linga rapport à soutenir groupe Nefis que filmer bima et filmer bimba to betela maboko ezo ça la passe pendant que ba producteur baza ba chano théâtre ya Angola ka ba producteur na bi bana poto bolande mission Angola utima ora pose mission itala marato bo cha biso makana Angola bo cha ba moyen na bino bo sala de cité biso pantole la ba producteur ndeti ba boss brother suivi veyo lingaka biloko yo ba film ya danzeza na biso soki omoni kaye to bimiso okuta 1,700,000 quelques pièces ya danze ndeti mbalo yo toujours préparer pe film asika que la conscience esquisse mon savoir osé écrit par président groupe Shaggy Rodriguez Vovo même autre chose ça a été abisso film très éducatif boss brother nazolela bocha bisoka botala marambo bokota na biso ndeka fallait lela botala pe koto botala pe ngambu ya Angola et ça l'attaque pour na groupe Nouvelle Vision ça la pour tous les artistes angolais oyo bazoko évoluer awa ba groupe ça tellement belé bocha na kana ba production na bino pe koto et ça la biso bien mon boss on boss na te ya Bruno le grand gérant veilleux mambo au soutenir des ba musiciens pourquoi pas nous les artistes et comédiens hein boss Gino Mawete na bioza makasi na mamba ba production pour produire ba musicien trop tisiko zo produit kaka tala pesco kana biso ba comédien na bi ke ndenga produire ça la muto produire faut moi et logozonga na ba jara ba film Nouvelle Vision tozana ngo donc nazo ko assurer ba mais artiste eloko mogo au pesibiso ngote au lobeli biso surtout mingi kaka ba mauvais souvenirs alors les bons exacté non les bons faut zala les bons écoute belé les soso les bons belé pour côté la groupe mo 3 ans kaka ya pamba mais ba voyage belé et puis bokinde boza loger un hôtel hein ba papa ti gojila monga kisi na wamba moni bino boya futeli mostara mtazili 15 chambres boy 15 personnes 15 chambres en hôtel et puis hôtel ngo ya wapi hein hôtel tous les ba musiciens tous les ba comédiens oh ya danser ba utara Luanda ba na wamba balalaka donc merci na yo susu papa ti gojila monga ya kisi donc merci na ba ndenge boya mbarabiso ya leo makobo 6 sanganga ya leo makobo 6 sanganga wana zataka vertaka ba maison na ye wana ba artiste ba zuba kepi ba zuba body bongo ndeke ndaka souvenir na ngai ya malamu o etikala na vie na ngai artistique salanga bien talaka Tuneza groupe théâtral ya Angola et puis ezaka ba joueur portugais nanu ba joueur na salle wana te pour Angola tona ba sala musique ba clanti kweza mais soy mutabeta Alvalade au sentir ça peso donc Nouvelle Vision to soit chance ya soit production na Alvalade et non que to enlever les rideaux Junior Belga zo beta bino Nouvelle Vision boza bo jouer karaté est-ce que groupe na aussi sala ya spectacle na kati Alvalade mais yango nde masolo siko na oninga na ebisa pour vidéo eza te feza radio te ba vidéo eza soki pe bo permettre batu to pesi ba image wana bo chango au sala batu bien spectacle na Alvalade et tomba siko deuxième anniversaire ya groupe
Et puis merci na muta sai sagango tipuna da Olivier Masamba papa ya bana balobi ezaka lokole lo ezate merci nango tipuna da merci na organisation sala batu balia ba mela et puis to ya ko soki na siège na ngai pa ya boss Olavio Mukusi atalo na bord malili. Je vous assure que soy ba image wana ezabo chango batu ba okamwa maman na organisation batu ba uta par-ci par là na mona ba vieux na nga ba boss pedo ba tia ba arranger ba ya Holanda biso tina le valade ba maître Bob Océanie à empresa de sécurité Zimatoto ba ya ba ya donc belé ba vena ngai Eric Kito Nzambe ya pêche ba ya donc ba national valade il est très bien donc na yebitation na ngola à part nouvelle vision dans la groupe ba sala organisation valade et non bato bazaka non mais c'est moi outine Congo par exemple héritier par exemple Belgado betani al valade na ye a check comédien à jouer non mais biso nde ba comédien groupe théâtre nouvelle vision to organiser comme na al valade ben si bato ba ye ba le ba meli ba songa na ba piscine donc ezaki eloko moko ya peut-être talaka salle efutaka 1 million 200 de kwanza donc muta kokango na Angola ezaka ya l'invision gaz na gaz pas betsa chinois Belgado. Merci tous les chers téléspectateurs, tous ako rouler vers la fin de notre émission, mais to profiter vraiment to pesa message na ba téléspectateurs o bazako la nabiso ba oyo bazlingaka Angola outma ora news ceux qui ont raté novidade ou soit ont raté intégralité na YouTube, alors ne t'en faites pas, la nabiso na Brad TV donc na banda livre na sani na oya munene oyo ka chaîne na Congo awa na Angola, alors au rejoint ba intégralité à l'émission autoza ko sala, alors to profiter vraiment to pesa un grand merci et salutations na boss Brad TV donc mbote na oya ngona esika ozali. Alors artiste toza ko profiter vraiment to ko chiter vers la fin de notre programme, mais na ebité nini obozo ko bongisa lokola mabongisi ba préparation nini bozanango ya ba film ya ba production nini, est-ce que kiko lo bana ba téléspectateur ba yoka yo na kimia s'il vous plaît. Merci vraiment toza na préparation ya troisième film na biso o na tsheko ko lo ba eza mutakomia ngo président groupe na ngai to ya biso nouvelle vision président Charlie Odegas vous fondé na bien ke mo mbala mulai babi aza trop maïle aza vraiment maïle abotama na maïle ngo et puis amona ka moi oyo ye ndenge nzamba pesa kaye toujours pemeni ya Fati Ngimbe denda triple jambe avancé akomi film moko nazo ko série ba fan nyonso bolinga théâtre bolinga comédie bolinga groupe théâtre nouvelle vision bolinga nouvelle vision bolinga papa Ibuba donc bozelango vraiment na bokebi nyonso que la concurrence que la conscience esquisse mon savoir et jouer déjà calaté tout ça na ba répétition na ba préparation ya tournage wana donc bientôt là toujours bana déjà ba tournage ya film wana et ndenge ngana lo bara na ko sakate ponyo songa na sala la vidéo la kisaka le 28 mars oyo groupe théâtre nouvelle vision toza invité na Wambo lisusu na cadre ya ba spectacle moko ezakuna eza ouverture ya bar boîte ya pire vena ngai kadema tumona Yves Maza trop bureau ya wata ndenge wata zana tsarki boye pasali be fort et belé ya komona na kuna merci na boss pour la invitation sur Ubengsa nouvelle vision à part wana le 12 avril tozaka wana sosu na Wambo esika pi masa na ngai mo pote balbi na zalaka na DJ Kwatu Mix Pro a organisé ensemble na DJ Avatar babengisi sous groupe nouvelle vision ne ka to longwa awa le 25 to koma wana pour la production le 28 to zela sous type production ya le 12 avril après wana to zonga so to zonga wa to za préparation ya vente ya CD ya Alvalade et oteka ma awa et pas ya Armando Vuit full boss et oteka ma vente na biso ya CD ya Alvalade wana président a organisant déjà kalaté ba mona ba affiche ba mona ba publicité et oleka donc ba programme J7 ozana wana donc merci na artiste Ibuba Ramazani, merci na tous les chers téléspectateurs au Bazouaki Libakou ya Kolanda Biso. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme, sans oublier derrière la caméra Tozalina Nekona Biso Oya Bengamina Kombo ya bravo, donc ingénieur Bravo Liso Banzambe. Alors sans oublier to Pessimo Teming une équipe nyonso technique au Basungaki Biso. Alors sans to kopé saliso sous grande salutation na bandeko au Balandi Biso lokola les full boss
Patrick Bola Mimbu, topesi mbote mingi na le boss Armando Fuiti, topesi mbote na le boss DJ Junior Mawete, topesi mbote na Alain Visor Gaz na Gaz, pourquoi pas na le full boss Alex Fumunti hymne national Ashram. Alors topesi sous mbote na Gibson Mbiavanga, donc changer au Azali plus excellent. Alors to pesi mote na ndeko na biso champion et quoi na Petrangol, et sans oublier to pesi mote na Safi Malula. To komi pratiquement na fin émission na biso. Donc na évité artiste yopé Ozali moto ayebani mingi parce que aux artistes moko confirmé na kati ya Angola pe na kati ya diaspora awa na Angola mote na ya suka et ozala panani na ba obakolanda biso s'il vous plaît. Ouais, merci vraiment soy na boki bango te na ozala enga. Un grand merci na moto pesa nga place ya Malili boya ba climatiseur tala salle dans 80 climatiseurs. Ba bisoko kota au kauki mbala moko. Le full boss Armando Vuit, le full boss Armando Vuit. Merci pour na cadre de to salle li biso na ndenge ya Petrangol, kalaté déjà piscine sous zo fonga matala boîte. Je rappelle que c'est l'émission au cadre de mon très VIP. Merci na yo, merci na Goliath babi azawana nzambe ya guichet. Donc yeso ki ka ko sibo ata trop quoi déjà ya zong ça rapport calcul toujours et vendre déjà en tout na bien que mémoire comme t'adore quoi. Quant à moi ko remercier bande ko nga nyonso batu na nga nyonso ba soutien na ngai ba producteur na nga na ndenge ya Wambo. Je sais comme t'adore en direct à Wambo, merci toujours na yo. Yo za ka de cœur donc yo to bossa na gaote noko gabi mwanga babi base M23 binonde makambo général Avaya toujours Simbara wana pour l'idée à Boubatango ya la nouvelle vision encadrée ça la bien et que na kitoko na robot sanate Oliviera iPhone Yama Fallon Oliviera iPhone merci na yo donc et que na bongo na robot sanate le mystérieux babi yema makambo l'homme de billet vert Chief Noir balobi esika wapi makambo nyonso ya danger sala mara ozana posa ba makambo le makambo likola makambo Chief Noir merci venanga panzo yazara bras droit ya Chief Noir saf le capitole diro vindo balobi yo mikolo tozoli ngo charme ko remercier président Lino Simangol na robo sanate président Edgar Massamba balobi mwana mobali ya loboko pete na ko remercier les sous pe na ko salir ba membre na nyonso ya les vrais de leader ibuba ya groupe ya WhatsApp groupe Bilengi Patrick le Padre Château Rouge masana nga babi yebi ntona pesa ki Bransard ndenge ya Angola Fabio d'Angola merci na yo mon pote toujours tozala na yo Princesse Aigle Noir balobi faut ba pitch ya boyeza la faut panzara banzela na zone scolaire ndenge à Paris pour relations ebele donc ba téléspectateur bolimbisanga nazaka censé ya koboira batu na ngai po baza tellement belé na ndenge ya Panama na kobosa na te yo balobi negro sinyama tango gaz fabuleux savoir robongo mokile yo kaka sinyama donc mon pote yo yebi ndenge to kochaka ngo ba image déjà ngwana kotaka na ngola out maora okozwango soko jongo wana te faut que ne maman directement na Broad TV ojongo chaîne moko ya sike fongami wana balobi esika wapi boss brother TV azo pesa makambu landa biso wana e osala bien donc na bosanité ba membre na nganyonso président merci na befort malheureusement artiste mabang ici la raté. Merci à tous les chers fidèles téléspectateurs, merci na bay Obazoaki Libaku ya kolanda biso et longona leader Ibuba Ramazani to komi pratiquement na fin émission na biso mais tozo pesa communication oyo na boss Diego Battery tozo luka yo vraiment yo mutu foza la sponsor numéro 1 ya émission oyo Prati Angola na bossani deux personnes wana pina faut permettre ngana boire bango mon boss Francis Bokungumbi si balobi chafouin soko tira frère ya sombi po tala déjà niveau après de ngezo kendele bongo ndeke ndaka merci sona kada kitoko sayela kibiso Château Vert na robo sanate ya Laura Sokoko V yo yebi ndenge to beta ki tozolela bino ndebo soutenir mambo oyo ya théâtre donc nouvelle vision tozolela ya Laurent Sokoko nazolela na robosa na te nega balobi Diego Battery grand libulu mutu ya makambo balobi nzambe ya ba visor ya ba batterie ya ba téléphone Diego Battery grand libulu ya sponsor donc yo faut ya venir sponsor na makambo pour makambo yo senga yoko tango ta ingénieur bravo na robosa na te na Noël Mbombo Ballon d'Or Junior Belgado mon fal ma chef coutumier l'homme d'Alvalade babi tout ça batumi balo to beta Alvalade na ndenge ya Angola pas bat ba uta Congo Junior Belgado ndenge musique ngana ndenge ya théâtre donc merci à toi et merci sur son ndenge yo utai ko bima meilleur artiste diaspora kalate babi le 6 avril azo sadiana Congo le 11 à 8 trophée à Royanango
toujours ingénieur bravo na Angola Maora Fobo Zoraba image à bon isa actualité ndé et kendara. Jisebo ya Pharaon le meneur RDG l'homme de la planète Libango Vmase Bokatsa on bebani ingénieur bravo. Jisebo ya Platini Moussada machine pora balobié toujours sur Moni Junior Belgade Fomona machine pora. Merci. Merci à tous les chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre programme mais nabaye o no so balandi biso tokutai na bino na nouveau numéro oyo ekozala mbala sima Prati Angola et à la prochaine. Merci.